Bon, monde à PD c'est pas mauvais. Ce qu'on a dans le monde à PD baza batunde tibiso. Donc pour dire quoi? Pour na PDP. Baza na problème te ba boma mututé, eza vie na bango orientation sexuelle na bango. Ce qui ba lobi que non, ba sepeli à Rodrigue. Ba mbote na yo Rodrigue boy. Na saluer bango pe, na pesa bango mbote to ko solo to za na dans les bons, dans les calmes pour na za na problème na bango te. Voilà. Eza ba solo to lokuta. Je sais pas. Je ne sais pas. Na yebi kutu makambo wana te. Na yebi yango te. Nazo le baliboso ya mikowe. Ce qui est le kuta, ce qui est peu solo, je ne sais pas, mais moi je veux pas que to beta vraiment liso nango na nini. C'est mieux que to beta ngata likongo. Moni makambo bisenga sala ngo senté. Sans tout ta commentaire, sans tout ça. Et là, sali batu, mususu ba ebakiote ba yeba sous davantage. C'est grâce à vidéo wana. On a ki mananga moto te. Pour na moni pe makambo o tenga na sala o eboma moto. Ba bien moment donné Rodrigue comment quand téléphone ba pire en bas sur bangote depuis quand maman les cas wana tour mudiata na ebina dan kala la batu molinga bon. Non te naza bon na ebité ngo tche ko lobano awa eza ba makambo susu batu baluka ba créer lango ba buzz moni mais eza nango eza te ki eza buzz mais muta salika kala la muke bi ifuna créer eza pe ka nebo neto la to la muke bi te leona okufa. Mozonga TV batu na simana le bakaka et puis entre autres bateau baza simana ba PD baza mingi loba eza makamba sikate ba mso ba mpeso bambongo et tout. Bon, monde à PD c'est pas mauvais. Ce qu'on a dans monde à PD baza batunde tibiso. PD déjà écoute, non, écoute d'abord. Ba PD ba boma batuté. Ba PD ba sala pe lisu moko boité na mokili o mutune soko yina bango. Na pesa exemple ana moko. Ce qui est na famille par exemple obotamina ndeko na yo ya mwasi. Ya mobile et qui a commis PD au bois cahier. Donc pour dire quoi? Pour na ba PDP. Baza na problème te ba boma mututé, eza vie na bango orientation sexuelle na bango. Ce qui ba lobi que non, ba sepeli à Rodrigue. Ba mbote na yo Rodrigue boy. Na saluer bango pe, na pesa bango mbote to ko solo to za na dans les bons, dans les calmes pour na za na problème na bango te. Ce qui l'autre monde na ba PD. Tout le monde a ba PD, pourquoi ba PD? Pourquoi pas aussi te lobi que non, il y a des pasteurs aussi. Oh bah so tindo qui les canaux internet loba. Point de tout nga pasteur te. Pourquoi pas tout nga te y a des filles aussi ba l'élection internet qui loba. Quand tout nga ba PD, c'est que déjà na mutu ya ba congolais, baza na ngona mutu. Alors et puis ce n'est pas important. Quelques-uns ba besoin défense, défendre ba PD. Non défendre ba PD te. Non défendre ba PD te pour na lobi ke PD za mutu ndetinga. Demanda London TV original. Tous s'abonner massivement na Demel TV original. Demanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité, kuna tozwa ba émission, kuna tozwa oyo bino bosenga biso mokozwa yango kuna na Demanda London TV original. Oumela. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission 100% vérité, présenté par votre aimé serviteur Azersi Fombolo, toujours dans votre chaîne Demel TV officielle. Azersi Fombolo, Moussa Mia c'est la vie, Moussa qui toko wapi. Quand on est message Rosalanga monté dans le plateau, j'ai invité mon surprise, on a mis bien mon kwalelo. Je sais bien que Sarah Malou Kamba, on a dit que ton mono reseka, je suis là qui n'a demandé yo. Mais c'est que c'est dans même moral font la caméra, bande comme que mon ami Rodrigue Delifasique, on a recevoir dans mon kwalelo. Bonjour Rodrigue. Voilà, merci beaucoup. Bonjour Nayo. Bonjour Naba, chers internautes, nous sommes pour le moment. Et pourquoi pas mon vieux que j'aime beaucoup, Hermiche Blessing. Et pourquoi pas aussi à Olga Pass, la fille à catalogue le naturel depuis Paris. Maman Nafarel Giguel ainsi que Christine Chanel. Ma sœur Sandra, je vous salue. Voilà, merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Malgré les humours, jour, mais nous avons plateau. En tout cas, je suis content de nous sur notre confrère. Merci. Autrement, collègue. Merci. Voilà. Oui. Bonne santé, Magamutu, Moussala et tout et tout. Ouais, comme nous sommes bien santé, ça va en Angola, en Zambie, nous avons batela. Tozo bunda kaka na mboka Congo, Moussala peso marché dans les bons. Mais jusque là, na zongeli vraiment ba activité nanga vraiment té comme il faut. Na sala Moussala nanga moko ndeko ya mbinga pe na yambi batu. OK. Na zongeli ngona té parce que na batu ne bazo ya manga trop mikolo.
mais nazo compter d'ici lundi ou semaine toujours débuter na banda comme ça na moko. Voilà pourquoi quand lundi ni empêché au banda au salam salon de salaka stopper pour la nini pourquoi répondre. Voilà c'est une belle question. Nga moko na linga juste na stopper. Na linga juste na stopper na bongo ezanzoto. Ezanzoto. Tout ça na ngoma sécurité c'est une autre est bougé ouais c'est une autre est bougé na utobela utobela yango moni na stopaki nanu na zana bongo ti na kozongela activité nanga mais eloko moko te empêcher ngai tout complet lelo na ko bakena simba micro na sala émission mais eza musala biso to tangela na ko sala ngo bongo tendeti bato musu basala ka 1000 lelo ba sala émission il fallait na zuluka mutu on a mon qui n'a yamba après na préparé émission nanga trop bien na leki na kina yebi na sana ba question ni na ko poser mutu na yate hasard to solani lelo tu vois ils a insulté et puis c'est ba amateur dans un quand même professionnaliste tangela ngo c'est pourquoi na tikita tout tikata na temps mais silence one is moins temps on dit qu'à m'a donné au moins susté à ce Canada au moins et puis il y avait des quelques-uns quand même l'adresse na yo ba yebaki mais redit qu'avec son adresse ah oui merci ce qui nazana nte bato bana ko lukanga ba bana ko mona ngate po nazalaki ngamo na lingaki kieza na bongo nde na ute ko loba de on a belaki nazalaki na ndaku ba ce jour là na boyaki ke na bimana nte yango wana na adresse nanga so bato balobi ke na adresse nanga bazo lukanga parce que na déménager ki na sasu na adresse nanga place nazala kité peut-être mutako epa na biso na sasu epa na biso te de lemba ma campagne de lemba ouais aussi bon pourquoi de lemba ma campagne mais ils de premièrement nazala ki pe de ma campagne lemba donc faut na ma campagne nazo ke de pe lemba donc ngape ka mona link na longwa de lemba ma campagne. Mais c'est nouveau d'être dans ma tenue dans Mambasi. Quand moi j'étais avec toi, il fallait que déjà un titre aussi ici, les Béouga Lemba, les photos de transport, on a aussi comme on a super. Ouais, on s'est via l'IFASIC parce que to tangina yo. Mais par contre ngai to oyebi yango vraiment te. Na banda ndenge nini pona ko sukisa na lemba. Voilà, il y a bien glissé wana et ba parcours na yo devient Rodrigue qui faisait quoi au préalable et ti au commune de l'Ouest que moi synthèse qui a quelques minutes en bête sur parcours nga on a lingande au bande la place wana ya moninga na memio ti place wana pour je savais qu'il y a dans shit ouais parcours à Rodrigue eza nango vraiment belé vraiment té sauf que montunyo ça na le passé na ye OK mais ngai parcours ngai Rodrigue ça Rodrigue comme je suis là naza artiste et comédien na groupe ya Tonton Hervé les Sai. Puis natanga pe ba classe ndenge batonyo so batanga de première primaire eti na G3 to salon na IFASIC na silisi naza chroniqueur na YouTube na sala msala naza mwana na kati ya libota na ngai naza na famille Mukanzu na famille Mukanzu naza nga moko côté ya maman nanga naza fils unique ya maman parce que mon père avait 2 femmes. Et puis les autres baza 5 bande ko nanga ba demi frère nanga baza 5 côté na bango et puis maman naza fils unique ya maman nangai voilà et les on a s'y retrouvé na internet dans parcours au lobina ça la synthèse au sein na bina banda na tanga boye na kenda internat na sala boye na zoni de boye donc ça avant de prendre du temps papa la maman baza vivant. Oui, papa Azali, maman Père Azali, ma maman Sarah que j'aime beaucoup, je les salue en passant. Je salue aussi mon père Théo Nakweti. Est-ce que Rodrigue est chrétien? Oui, c'est une belle question. Question na bande ko lukango wana. Rodrigue est chrétien na linga kuna lo bango dans parcours nanga. Mettez-moi bisala synthèse. Ah, nako balate. Naza chrétien dans une formation na groupe K. Naza chrétien catholique. Dans une formation dans groupe K. Na bima pe yaya ndenge za la kaka ba kafu ya suka tout et tout na silisi après wana na se lança qui na groupe mususu eza coordination de jeunes de CVB qu'on appelle nazaki secrétaire général donc on a encadré kabana encadré pe bamikolo donc à partir déjà il y a 9 ans et puis 20 ans naza na pona encadrement na bango naza encadré quoi na prêcha kabatu tout na sambelaka. Voilà. Chrétien. Voilà, est-ce que Rodrigue a un père spirituel? Ouais, j'ai mon père spirituel, mais c'est à Bégu, au père Zaki Bongo, à Zaki Bongo, papa Nangai, na groupe na biso bakado moyen expliquer en exaté, à Simba Kinga na vie à Souka, on a bandé ko silisa. C'est avec lui que nous on a mais quand même ko partager vie spirituelle nganaye sur la Congo. Ouais.
Si aujourd'hui, ok, terme, tout le monde base, et le belakoni na mutu, c'est quoi? Ce qu'on explique en base, c'est quoi? Buzz. Oui. Bon, buzz, c'est ça, on a de lire na biso, hein. Et ça, on a de lire ya batu. Et le comment ko boye. Bon, buzz, c'est le comment mutu. Akola la lamu qui a le bina na besoin na koma, na besoin na koma star, par exemple. Na besoin na koma star. Et là, il a ko sala. Alali la muki. Abimina tongo ba violenga moi si ba violenga pour ba violeo naza oza âge nini naza 14 ans muta viola za na âge nini azala 7 ans ezo lekela bato muta 7 ans ake ko violer mutu ya 14 ans isa abomination et ça les maté. Donc il y a des volets na base monsieur zaka vrai zelana bisayo kasi naza ko expliquer obi na obi ceux qui na yebi base ça ni nazo expliquer selon nga. Alors tant déjà comme que circuler bato qui déjà 3 4 communes 5 communes kuna mona mobo ya 14 ans violer muta 15 pardon mutu ya 7 ans violer muta 14 ans oh bato nyonso ekamisa bango donc asali déjà combo or que zaki nango il y a le kuta ba viola qui était yemoko il a voulu que non et ça les mabongo pour que azala en actualité base est actualité et puis base mususu eza ndenge nini mutu alali alamuki na tongo avec par exemple pour bakangi baeko kango na tongo au viola ki mutu mais yo sali yango te bakangi yo pe ba memi yo na prison bato bakomi pe ba caméra pe ba filmer bakanga ki mutu wana parce que a viola ki mutu mais eza nango ya le kuta internet est tambousi yango déjà tellement bato dia ba yebi déjà bato dia plus de 10 ou 20 personnes ba yebi yo déjà ils a buzz ils a combo déjà au sali voilà voilà le moment il ça la base il faut y ba nan pour sali business ça so y ba l'avantage ou au quoi ba no pété ou créer base pour besoin de ça là oui ba bon buzz ça na moment té mutako zala pe abandi na ina nous sans buzz a lobby ka yemoko ki a créer buzz. Tu vois, on a il y a une fille à Salakaba, ça n'est moko ya journalisme mais pas à ça concerne na biso na yebi notre cité comme on a été. Il y a bande ko sala ba émission du genre na biso boité. Ande ko le kaso leki na émission azui micro na ye andi ko beta ba histoire moko moni couple moko boye bazaki na problème. Tu vois hein, bazaki na problème. Abeti mo lisolo ki toko bato bazo lander vraiment très bien. Pour na ye ezaki insuffisant, je peux dire. Il a voulu faire maintenant on base à créer base pour que azala sikona actualité a komi sikoyo oliena ko sala musani ne ko sala komi sikoko bana ko finga bato finga ka fali finga ka fere finga ka tout tu vois ah moi ça va sala musani e bien ndeni ne komi boye a komi sikona ba ranki na bato place business qui ko créer mais ceux qui ça quand mabe tu comprends auparavant abanda qui bien pour dire que ezala bato musu babanda ka bien à finir dans le mal ezala bato musu babanda ka mabe mais ceux qui n'est pas dans le bon voilà Quand glisser là où c'était best na habité na bandeko bazo nga je suis sûr que Sandra Kitoko azali vraiment les bosser écran na zone l'exercice et pourquoi pas mais des petits Israël Mamba aussi Eliezer Mamba vous avez toujours côté pencher tant bozoka votre grand frère Zersifo azoloba pour ya le barambango ça important voilà Rodrigue oui les cas qui te qui baisse et ça qui histoire vraie il y a un Rodrigue vidéo Rodrigue est embolé partout et puis il y avait aussi quelques-uns c'est leur mission lobby ou par au fin ba fingi ou puis musuba encourager bazalaki c'était quoi juste comme une vidéo na yo Rodrigue ba tout se ba traiter na ba monyo so Rodrigue PD Rodrigue Ntasima et tout bon merci beaucoup pour la question, mais moi je voulais pas vraiment que tu parlais vraiment Siriango. Tu vois, moi je m'attendais pas à ça. Pourquoi na dernière émission dans Eleki, na lobela kiango. Ceux qui journalistes et aillé pour que aille en Bangai, en tout cas tu peux les sous les solos en a pour la dernière émission dans la chaîne à ce qu'on a ça qui par exemple TV na Barési, na loba kiango. Pour déjà ma question au poser nga, na tous les 3 émissions que moi je fais, na Monica a les mêmes questions. Et puis déjà na répondre à qui. Donc si on a zo le bango isu awa, ils a redit. On a ça là et pas. Mais c'est important c'est tout le monde avait la chance à travers l'émission là. Nazo bandé la maluba. Donc ouais c'est pas ça qui que ça soit buzz et ça la buzz je m'en tape je suis pas là. Ba oba mona ki ba ça la buzz pour ngana komba rotek mukansu. Ba ko sana bango oba ba. Ils ont basolo ton kuta. Oba mona pe que ba ça la buzz pour ngai. Le plus important na comme star. Voilà.
Je sais pas. Je ne sais pas. Na yebi kutu makambo wana te. Na yebi yango te. Nazolo ba liboso ya mikoro. Ce qui est le kuta, ce qui est peu solo, je ne sais pas, mais moi je veux pas que to beta vraiment lisolo nango na nini. C'est mieux que to beta ngata likoma. Moni makambo bisenga sala ngo synthèse. Ah, quand tu dis que n'est pas facile, qu'il n'est pas facile, bah difficulté, nous coûtons na kinango. Je vais t'expliquer. Moi j'étais avec toi, n'est bien haut. Toi, oui. Il y a ce qu'on déjà très important. Tu vois, au moins, à un moment où tu as comme une conception, ce qui n'est un bureau qui n'a tourné comme une vidéo. Ou bien n'a tourné comme une vidéo. Mais l'actualité, c'est belé. À part vie, Rodrigue, sans tout ta commentaire, sans tout ça, et là, sali battu, je suis davantage. C'est grâce à la vidéo. Là, il me conscient, il est très bien. Mais déjà, tu as mon vidéo, tu as déjà. Maintenant, dans mon on a eu au moins, il y a un moment où on est une émission. À tous les photos dans la pamba. Au tien la miniature, non, non, talamanga. Émission les bêtes à ma vie. Pourquoi ni est tellement. Pour Rodrigue, et ça pour par rapport à ma caméra vidéo, tu vois, et on a émission que non, tu connais ta émission solo en tête, tu solo la émission solo normal. Mais déjà, tu m'as battu bazar na image dans mon moto. Puis tu es tout tambola aussi au meminga après tout ça l'émission. Na monique non, il y a quelques personnes, bah bien la star, Rodrigue. Tu vois, pour dire que attends la scène dans l'émission, tu es battu bien derrière qu'ils a Rodrigue. Rodrigue battu par où? Nazana. Parce qu'on peut soit un beau star, Rodrigue. Par rapport à la vidéo, est-ce que il dérange à Kayote ou comment on m'a battu sur vidéo en les cas mon son numéro boye na ki m'a battu na tambola normal to uti ozinga wapi na rien na biso to mati na moto ti tozoya tu vois donc na ki m'a na moto te pour na mon pe makambo o tenga na sala o eboma moto ba bien à un moment donné Rodrigue comment quand téléphone ba pire en bas sur bangote depuis quand moyen les cas wana tour mujata na ebina dan kala la batu molinga bo non je sais que c'est bangote le ko wana pour le baquet téléphone ngeza ki non il fallait ce que Luka oyeba pourquoi Rodrigue azaki sous joignable te na téléphone tu vois c'est batu bazo était dans les coïncidences quand maman est dans mon téléphone na yo et comme un problème ou téléphone et ibami on peut dire cela téléphone ngai et ibamité et combien de problème téléphone ngai peut comme qui na problème té téléphone ngai babotre qui n'a qui agressé jeudi à anniversaire nanga qui vendredi jeudi vers 18h ba agressé qui ngai tu vois de babotre nga téléphone naza ko na cicatrice yango na sana pota tu vois moi je pensais que tu disais yeli makambo wana tu vois donc yango pe sali moi disparition nanga que non na mona na soutenir les kasu na ba internet c'était. C'était pourquoi problème aux amis agressé. Bon, na évité on tu kolobano awa, eza ba makamususu batu baluka ba créer lango ba buzz. Moni, mais eza nango eza te ki eza buzz, mais muta salika kala la muki bi ifuna créer buzz. Eza peka nebo neto la to la muki bité le no okufa, mais là la muki okufi. Ah, Rodi tozaki ne lobby vraiment le Rodi ka kufi. Donc eza makamanzambe. Nous c'est comme elanga na vie, nga loba toujours nzambe merci. Pourtant na lala ki na lamuka ki na bi ke lobi vendredi anniversaire na no fête bien jeudi nango na sali pe mission na tongo 18h ba agressé nga ba bi téléphone ba zoki singai tu na ça na choc na lokolo na nga ya droite pour to bundaki vraiment 3 personnes nga moko maintenant là je sais pas ezana na ibi bilonga ba tout vers 18h bazaki pe na ba kagoul ba kangi ba masque na ko porter plainte comment ba portera plainte contre inconnu je le fais. Na sali yango pour vivre en sécurité et puis quelques personnes oyo batu lobi ki ba cause ba les concerner les kambo ko melinga ba cité ba kombo na bango ceux qui kambo ko melinga ba poursuivre bango donc ciblez moi quelques-uns na ciblé moi quelques-uns OK tu vois bango ndi ba poursuivre bango pour bango ndi baza ba cause ba sala kinga ba attaque ba sala nga ba menace yango ndi makambo wana pe ceux qui ko melinga un jour qui na commis na problème bango ndi ba kozala pour nga ndé na zaboé nazaka na problème na mutu te nazala na problème na mutu te nazala pe rankiné te na le kanasali musa na YouTube trop bien analyse na sans partie puis nazaka naître comme si batangisa na effacer le bela musicien moko boete Rodrigue il est là a le bela makamba faire le bela makamba fali non ou bien le bela makamba ken piano bien le man que non nazala ce problème ezali na ye na voix na sumbi micro na pesi conseil bato ba sepela na musa nazala pe na besoin ko créer buzz te voilà. Tu vois, pour battre le que non a créé qui buzz, au bébé n'a besoin de créer buzz. Na boyang, on a yé bien côté. Nazara n'a besoin de côté. Pour ça, Nazara n'a besoin de créer buzz. Na créer buzz n'a pas besoin de côté. Na créer buzz n'a pas besoin de côté. Madame la finga n'a ta vie n'a fali. Si on a dit que finga n'a pas besoin ah, Rodrigue finga vie fali.
ah wana buzz wana pe mutu nyonso mona ki eza buzz est-ce que no finga bongo buzz pour nete mona bato musu ba finga bango le bazwa buzz mais quand on a la lamuki boye na ki komi sambo ça pour na créer buzz ça n'a pas de sens. Est-ce que par rapport à tes fans tabamona ki majoana est-ce qu'il y avait quelques-uns ba reprocher qui yo ou il y a quelques-uns bazomisima ba pesum ko par rapport à mon vidéo ça fait toujours mal na mutu o ti la espoir et que à décevoir yo. Okay. Tu vois, au monde qui a mutu mo boina linga e makasi vraiment na satanda ite ke loko ko koma mais batu ya mayele ndeti yo olingi te o jigenga na musika Rodrigue boye ndenge non approchenga ah master makamna yo ki avant émission est-ce que c'est toi ou pas ngas comme tu l'appelles ça qui ouvre version na yebi que non est-ce que eza Rodrigue yo yebinga trop bien ezangate directement au croire nango mais il y a des gens aussi au copie ces explications à comprendre ta à comprendre en 10 minutes écarté voilà en 10 minutes écarté alors moi je pas le temps là il y a ko banda ko forcer batou ou bien ko dimisa batou bien ko boisa batou donc je suis pas là mais mes fans o baza ba fananga batika la toujours ba fananga na solo kana bango dans les bons tilelo bango de bazo encourager ngai Rodrigue les can émission pour bato bazo lo ba que bato bazo lo ba que akimi be émission ba kimi si terrain oh Rodrigue mozonga TV bato na simana le bakaka et puis entre autres bateau baza simana ba pele baza mingi loba eza makamba sikate ba mso ba mpeso bambongo et tout oh ba pele baza mingi ya so Rodrigue eza makamba sikate biso sala comprendre to misana ngo oh wana ndenge bozui information ou bien eza makamba ozo komelanga mais avant les années il y avait quelques-uns où bana ko ba bita masona ah eza isko bango isko ne baza na besoin buzz baza na besoin isko basa la buzz bienvenue dans notre monde. OK, bienvenue dans leur monde. Dans leur monde, en fait, le notre monde, c'est qu'il y a une. Non, donc on a gagné bango, bienvenue. Rodrigue, asa bienvenue dans le monde de Bisso. Donc yonde bienvenue dans leur monde. Dans leur monde. Ouais. Le monde wapi. Ça va péder. Bon, monde ba péder c'est pas mauvais. Ce que ça na monde ba péder baza batunde tibiso. Ce qui ba péder baza batunde tibiso. Baza ne loko moko ya mabete o ba péder basala. Non. Ba péder ba boma batuté. Ça Rodrigue déjà écoute, non, écoute d'abord. Ba péder ba boma batuté. Ba péder ba sala pe lisu moko boyete na mokili o mutu nyasa ko yina bango. Na pesa exemple ana moko. Ce qui est na famille par exemple obota mina ndeko na yo ya mwasi. Ya mobali et qui a commis pédé au bokaé. Oui. Au bokaé. Ah, d'accord. Mais tu dois savoir que mutu na vie ndenge yo botama ndenge ya botamate mutu na mutazana orientation sexuelle na ye batangi sa biso mona efasik tato commune efasik ya liboso professeur Wawa si je me trompe pas alubi na biso ndebo na efasik awa ezana ba melidiamba ezana ba ndoki ezana ba PD tu vois donc ndenge to kutani wana na koki jamais ko lebake lokola dana za melidiamba na poussière za la musika nanga non OK ce qui dana meladiamba na ko luka moyen ce qui ngana melango te na luka moyen na solana dan atika ko meladiamba wana en fait que tous à la même morale na ko lebake na décevoir dans lelo pour melaka diamba na kimisa za musika na OK dana za mayele makasi na raté quelque chose ya bien pas na ye donc pour dire quoi pour na ba PDP baza na problème te ba boma mutu te eza vie na bango orientation sexuelle na bango ceux qui ba lobi ke non ba sepeli à Rodrigue bambote na yo Rodrigue boye na saluer bango pe na pesa bango mbote to ko sola to zana dans les bons dans les calmes pour na za na problème na bango te eza orientation sexuelle na bango ba ko sala ngondingi balingi Rodrigue pe j'ai fait ma vie donc na za na temps ko juger mutu te pour muta juger ka bato za ka nzambe ceux qui l'autre monde ba PD tout le monde a pas PD pourquoi ba PD pourquoi pas aussi le but que non il y a des pasteurs aussi au baso tindo qui les can internet loba pour nous tout ba pasteur te pourquoi pas tout il y a des filles aussi ba l'élection internet qui loba quand tout nga ba PD c'est que déjà na mutu ya bato ba congolais baza na ngona mutu alors et puis ce n'est pas important quelques-uns ba besoin défense défendre ba PD non défendre ba PD te non défendre ba PD te pour na lobi que PD za mutu ndetinga rien ne change ngana na PD biso mi balé peut-être na ba PD to ba pratique tout ça la pratique ba bolingo ba sala on ndenge mususu na sens inverse mais on les a vu na bango ti on les a vu na bango ba salaka eza vi na bango ba salaka ba se sentara à l'aise ceux qui bazo sala vie wana baza très à l'aise l'état ba sala ngazo se sentir que non ngazo yoka bien ta nazana muninga na nga PD ndenge yo uti koloba azo yoka bien alors nga nazana droit ko juger bango te pour nga pe nazaba masumu na nga na salaka
naza ba sunange belé na sala yo za ba masunange belé au sala peut-être olongisa bato bazemi to boma bato misusu to yiba bato misusu to sala ba makamoko ya mabe. Donc à quoi bon okene ko mona mabe o eza mpo ya muninga ki aza pedi. Pona moni pe mabe ki pedi te mutaza pedi na ki mona mabe na ye. Pona nini? Eza conception na biso ba congolais. Tu vois en Europe, tu vivant en Europe te mais to mona ango. Il y a des films mais to mona ka tu mona so abotami gay, abotami pedi. Aketi na famille ya koloba. Maman, papa na zabu ozaboye na âge na yo oza âge. Abota maragé. Babota maragé. Babota marango. Ouais. Na bota maragé so tali na prochaine émission nanga na pardon. Na dernière émission na sali au monde na pesa qui explication gueux et outela wapi ndenge ni pe gueux comment batu babota maragé ou be muta luka akoma gueux. Donc on a dit que ça orientation sexuelle. Oyebi moi les indiques. Oyebi les indiques. Oui. Ce qui est dans dictionnaire on a vu les indiques au betka les indiques bon bibisilo bon pesa ce que tu vas comprendre que non mutu abota maka gueux akola kapé akomaka gueté. Voilà. Ouais. On dit par rapport à dire nayo et par rapport à l'explication de Pessa et vidéo circula qui regarde une famille comme talent sur ma caméra par rapport à la vidéo non on est dans les bons avec ma famille tout sur la bon tout ça vraiment dans les bons dans les calmes problème exacté c'est juste que naza un peu musique na bango on peut baser na bango musique les qui bangoté bablamaki yoté tout et tout bon bablamaki na bango ngaité pour na ezaki ya solo te mais herba yoka ki li solo pour la première fois bazaki un peu choqué et puis lobaki au balinga ki baloba mais baza batuta ba fandi basali ba analyse na bango ils ont vu que non c'est pas notre rotrick à cause qui peut ça babilo ko anaté tout ça dans les bons malgré naza toujours musique na bango pourquoi distance te naza musique na bango parce que ngamo na lingi na yo to batumo bazana ozana bango et tout na uti ko zala agressé awa ya on a lobaki na pesa place na ofanda te so rodik to kuta na wapi to kuta na place intel to bientôt c'est l'émission pour mutu muso ko tela na ndako na buto abominga ça montre déjà que ce ba comité na niveau que ba c'est la rodik babilo ka bongo c'est que mabe moko boyuzulunge ya yango mo kamana ngamo ko ebisa nga bi rodik pesa nza me merci pour ça envie mais sous on a vu oh na kata YouTube baboma bango na poison mais sous babo ke la bomba mbasu mais si tu as une maladie à gorge, tu peux pas ma micro. Mais au moins, toi, tu as envie. Personne ne merci. Donc, on a lingaté dans le bail pas battu que place ngana zo fanda, tu so binga na téléphone, zungati to solo li. La personne adresse place to kutani peut to ça l'émission. Je rentre chez moi. Dans les calmes pour éviter de problèmes, pour ne pas avoir de problèmes avec les gens. Donc voilà, c'est un peu ça. On dit qu'avait cité les noms des gens récemment dans l'émission tu connais pas, on dit que asitaki ba kombo ya keke PD. Oui, bi bango ndenge nini pour bango yo na bango za monde. Na ebité ba komba batonga na sitaki soki yo yebi yango ya keke chroniqueur. Na ebité. Na ebi ba komba bato tenga na sitaki soki yo yebi yango moins okolo bananga keno sitaki komba bato sitaki komba bato sitaki komba bato. En tout cas cité komba muté. Oh, na sitaki ba komba bato baselenga ba finga kinga. Na cité ba komo na bango bato ba finga kinga na cité ki ba komo na bango na ça suna temps cité comment mututé na ça suna temps cité comment mututé pour ça ba base ce qu'on a créé non tant ya minga émission Luka to le bela mingi si rotrick oye ba rotrick bien pour yo lobi nini a ceux qui ba vidéo té rodik alinga ki ayeba olinga ba te bele ba yebi na si ma vidéo c'est pas le cas non il y a une fille en Europe elle m'avait appelé elle dit Rodrigue au milieu de star mu qui na Congo. Mais sache les trop bien aujourd'hui que vous avez star à mon nene pour na poto biso tala yo pour quand tu n'es pas bien leki lelo na nini moko na château rouge na kuti bati TV à mon nene libanda ba tala garçon mon boy Rodrigue lo ba bien ça la bien en plus tu es beau hein? Merci donc Congo peut-être ba kinga te pour ce que méga za la passe mais international libanda mboka ya na yebana tongo na ça na temps best merci Rodrigue. Analyse nyoko sala par rapport à la guerre économique, ma chroniqueur, ma chroniqueuse, entre biso na biso to na ba guerre et puis li kambuya ngande konayo au lieu de luka to sont entre biso to luka to biso na miroir ba nyos ba mo. Vraiment ça fait vraiment mal comme on a entre nous le chroniqueur tozo linga tozo sungana te tozo sungana vraiment te to mona bandi ko mususu na bamboka mususu. Par exemple, bande qu'on a biso ba nigérien, ba ivoirien, s'il y a un problème entre bango, bazaka na bango na ba délire na bango, o ba sala sur scène. Mais ceux qui bazongi, ceux qui ne connaissent pas un problème, ba on est sur bazaka derrière yé, ba appuyer pour que ba soutenir yé.
l'état de makamwani bimaki nazaki vraiment a besoin de soutien à bandekonanga, mais j'ai vite compris que non, on a internet, to linganité à tamuke. Donc les leçons de pesi muninga poison, tu la rotrique, ah tu langa robomanga. Tu vois. Ce qui mutu apesi mutu ma abisi mutu keboa la rotrique malade, na bandekona biso ba chroniqueur a boa kelanga. Na moment où nazaki sous na famille nanga ezaki presse, bandekonanga presse batu balinga ki ba protéger nga malamu. Na tikala kozwa tapeli ya mutu te o andekona moko chroniqueur boye te na tikala kozwa mutu te sauf que ba boss bon ba komi na ba pe ba kosala ba msalango po ba tuneso ba sala na ba na YouTube na omona pour le moment atotangelango te ozana okoma na yo YouTuber osala be émission tu vois donc sauf ba boss nanga ba on a travaillé na ba chaîne na bango bango ndi batu ba benga ki pour que ba soutenir nga pour palmer je passe la émission na sala na chaîne mais ko sala émission nani lisusu ndeko nanga lisusu na sana chaîne aye Matador abenga ngape ye batu ba fortifier ki nga moins mais batu nyos o ba bikene ba confrère na to sala ba musala misuku to bazaso kende na musala Rodrigue na manqué quelques questions na 3 questions ba kisala ta moi 2 questions ah non ya m'inviter na lelo na poser question nini au comelier mais bazaki wana te au contraire au lieu que ba soutenir nga balekaki basalinga balingaki basala balobi pour moi et celle qui vraiment ma belle pour dire quoi entre nous les chroniqueurs s'il vous plaît tozala bomoko tozala na bolingo lelo ekomeli peut-être Rodrigue lobi koko komela yo ekomela mutu mususu donc ce que sunga kinga été Rodrigue lobi pe na sunga yo te mais ce que soutenir ngai na komi pe okompe na position mo ba faiblesse na luka pe na soutenir yo yango mo tozobi bomana ebele pour tozoluka toujours tozala na actualité donc pour que na actualité il faut na finga Rodrigue pour que na actualité il faut na finga Karim Mokonzi pour que na actualité il faut na finga Lekechu tu comprends or que na ko le capé d'émission boye na lobe na nga mututé na fingi na nga ndeko na nga confrère na nga te mais batu batalanga to za pena na na esprit na mutu to sala musa na biso ya bongo et ça la vraiment bien ba chroniqueur vraiment bolingo ezate entre biso to lingani vraiment te pona makambo yutu ko lekelanga na yoka na nga kai pa batu mais na makambo yutu ko le ponga na zala jamais rankiné na zape jamais na problème na mututé mais na ba makambo no se lekelinga na moni siko ke non na kati na biso ba chroniqueur il y a pas d'amour. La guerre est belé. Je me demande d'où viennent tous ces cœurs là et où ta wapi. Et ça n'ont que batu ba luka biso ke batinda biso finga mutete non biso moko. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça. Et loko siko ezobo et loko siko yango na linga na loba et loko siko ezobo mabiso ezanini. Yo za chroniqueur au comment attaché des presse ya mutu eza manipulation. Sans salaire à la fin du mois. Manipulation. Un bon journaliste a qui jamais cause en a parti pris à mutu moko. Et le bas prof voilà. Et comme il faut manipuler biso. Il y a un moment lelo ata ba chaîne musu to travailler na ba chaîne loba ki la prochaine émission to beta lisolo siriango. To le belango. Lelo to communini to zapunda. Mais ba mona aka na le kan internet. Voilà. C'est ça. Ba futa biso ba mbongo te. Et na ba biso ba yoto formation na ba o ba formation était ba sangisi biso nyo sur place moko les torchons les serviettes biso nyo sur place moko allez to bungisi na déontologie ya norme journalistique na mutu ezali souté to comme ko sala ba n'importe quoi tu vois pour ngandi Rodrigue na zabo jamais na cause l'attaché de presse ya mutu dernièrement na uchu sala discussion moko na WhatsApp na kama na moko confrère nanga comme ni bienvenue a comme attaché de presse ya mutu. Alors nga na yambaki na nga fi moko mususu to sa na émission na zaki journaliste na poser la question nous opposer nga la fille a répondu a lobi a touché bato a touché qui c'est lié na émission mais ndeko na mona ngoma abenga ko diponi ko yamba na émission ko yamba mutu na émission finga mutu bitike mutu na bo finga za nga za attaché de presse na ye kabinga na fingi mutu te ceux qui ont attaché de presse ya mutu nga na attaché de presse ya mutu te na sala musana nga ndenge batangisela ngai na ye na yambio ba propos tenus ils ont engagé que yo moko ozobimisa na monoko na yo. Oh, pas dans les années toujours la question de savoir ce que tu fais, ce que tu fais, ça n'engage que toi-même. Je suis pas là. C'est ça. Ba colochen ba comme zo sur na valeur té pour nga mo déjà na benga o sali chaîne na besoin na sala ko futa nonga té na sala nga té o fele na le kananga ba mona kana comme chroniqueur valeur na biso
exact. Or que na lukana na senga ndenge ezalaka ba association ba groupe ezalaka oyo na mona na batu na théâtre ba groupe ezali ba association bomoko biso na biso to mekampe ko sala ngope entre biso ba chroniqueur to zo kata te ko sala réunion entre biso to bengani to luki to fanda to solola to to ça après pouvoir après premier pouvoir biso to quatrième pouvoir et ça biso mais to ça c'est qu'on a valeur té. Pourquoi? Batu babi musala ngo pété, ba mi kotisika na kati ya musala na. Moi to zala na valeur ezate, bolingo pe moi ezala ezate. Donc na nyonso na lingana lo banini, bande ko nanga ba oba mona ki ke na leza ki bango. Na be mission na ngai. Peut-être na sita ki ba ko mona bango. Na be mission na ngai eza comportement na ngate. Donc na sengi bino bolimbisité pour que na bongisa na bino. Mais na luki climat peu, pas seulement et pas nanga rotrique, mais na bande ko mususu. Ceux qui ne décoisent un problème, s'il vous plaît, tout soutenir. Pour Ezaka Ndenge Kweli et Kwela Peyo. La place que non, tout le baba n'importe quoi, sérieux et ça la forme bien. Merci, Rodrigue, merci. Voilà, on chuté vraiment presque la souka, traité na Ramukalo. Mot de la fin, et puis salutations à Bateau Bakolanda. Rodrigue Namukwale. Salutations à Ngali Bosso, pas ya Ngai Ribé Bansinga, le bilhomme de quelqu'un, Mobile ya Mwasi Naye. Moi si na azali mama bana na ye donc alinga marquage ya valoriser ka yango alinga RH donc c'est l'émission valoriser moi si na ngai trop ezala vraiment bien ya moka bien biko stanga nde kombo na été bambote belé na vie na ngai Blessing Hervé depuis Londres ya yango wana ma sœur Sandra que j'aime bien ma sœur à moi babito kufa ensemble tolia ensemble to kufa peut toujours ensemble. Il ne fait pas comme les autres et moi ça sur la collègue kabasi nyonso bambote na ebele. Merci na bainyo so ba soutenir RH Mukanzu de près ou de loin ngape na lingabino. Merci na bandeko nanga nyonso oya musala na sala na bango na kati ya groupe Galaxy Détenteur V pour votre amour envers moi. Na bolingo na bino vraiment isalinga bien puis na artiste comédien nyonso ba o ba soutenir ngai en tout cas na lingabino na pesi bino vraiment bambote belé. Mot de la fin ngeza nini s'il vous plaît. Bafan nanga bandeko nanga botele maboko tena likambo eza na bato bali ba créer likambo susu na sima nanga Rodrigue de en basali faux compte Facebook na komba Rodrigue Mukanzu na compte wana batie pe kaka elamba nanga batie photo nanga o eza na photo nanga na vrai compte nanga bazui yango batie place wana bazo komela ka bato po ba escroquer bato bambongo bato musu pe ba komela bango ba tinela bango ba demande bazo mabongo solana bango ke ba solana Rodrigue or eza Rodrigue était bo sala vraiment attention eza message ya liboso ya bibale Rodrigue Mukanzu za na chaîne ya YouTube bande connait so bolinganga bo s'abonner kana Rodrigue Mukanzu TV bo liker l'émission na ngai bo partager l'émission bientôt déjà na banda musana ngai kuna bato nyonso bazana besoin de soutenir RH Mukanzu ba tout bolinganga bo landanga na Rodrigue Mukanzu TV kuna nde bozwa. En tout cas, je vous aime beaucoup. Voilà, merci beaucoup et merci Nabino Matuoki message à Rodrigue Mukanzu. J'espère que est commis Tina Matu et Nabino et puis j'ai place Namité Nabino. Un grand merci Nabino Batutu Bolinga Azer Sifo. Là, je vois Jenny Isheka Nakati ya Limba Umpanzi kaka il y a Oizara Nakata de Benga quoi comment on appelle ça? Mpanzi à Cornet City Bomune wana seul mot là vraiment bita tour et pas Jenny Isheka. Je vois Falon Kembo na Kembo Kuda na Zulu Kembo na Kembo Latsa Bana Limba Falon Kembo Lorette Kazaï Batutu Bolinga Azer Sifo et pourquoi pas à Trésor Maluma Belle Ngalula ya Bibita Ngalula Batutu Bolinga Azer Sifo moi la musala kitoko wapi Mansebu ita filmera bongo caméra qualité plutôt aussi à Makantier Nikati Mbulu ya Simplice Malonga. Azer Sifo na Romna Suka, Togutana, à la prochaine. Ngai Naki. Demel TV. Original. Dembanda London TV. Original. Tous s'abonner massivement na Demel TV. Original. Dembanda London TV. Kuna tozwa ba télé-réalité. Kuna tozwa ba émission. Kuna tozwa oyo bino bosenga biso bokozwa yango kuna na Dembanza London TV. Original. Umela